Qu'on réfléchit et belé tu peux se faire réponse. C'est un mouton na sala calcul mental na 6e primaire. C'est que tout dans le bouquet non un moment direct. Direct pour na zalaka na souci et puis na kanda. Ya ex nanga ya 6e primaire aboyanga. Donc première déception nanga ya bolingo. Ezalaka na 6e primaire. Wa place banama mabulingo. Choc ya bolingo. Choc ya bolingo. Donc moi si oyo nga na pesi motema mabanjoli kundu makolona mutu aboyanga na 6e primaire pour alanda master oyo azalaki na stylo ya 4 mitu. Donc 4 couleurs. Ba stylo wana au fini bimi couleur. Entre président Massoum, le président Saïsaï. Babiti na ba mi balana ba pour mort ma président ya mamunyo surtout. Au sein était maman a. Et pas non pour nana. Bango mi balé oyebi ke baza ba kuluna. Président eyenga. Na président Esobe. Shone zapana. Oza la président na yo. Bango mi balé oyebi ke baza ba kuluna. Entre mamé pela. Na vidéo loin. Nena za bolingo. Bango mi balé oyebi ke baza ba kuluna. Entre Musée Kindingu. Yépé comédien. Musée Kindingu. T'es yépé comédien. Tozo Kende. Entre Musée Kindingu. Nalité à Kanda. Nen ou asala musala na bien. Bango mi balé oyebi ke baza ba kuluna. Ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazo benga 4 coins nyonso ya Kisasa. En tout cas Kinkole ekiti na limité 11e ere soki okiti na boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion. So bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance. Awa na île d'ambiance toza na biloko nyonso ya kolia. Tobandi na shawarma spécial. Maboke oya Kinkole wana. Toza na plat nyonso, fumbwa, pondu, makayabu, monganja. Toza na makemba, frite, kwanga bakonga pete wana. Toza na makayabu pembe wabengaka ambassade. Toza na tacos, toza na shawarma, toza na boulette. Nyonso, commande nyonso spécial les alliés. Toza na masanga sorte nyonso, toza na whisky sorte nyonso, vin sorte nyonso. Na bien na garçon maka kano, ya bien, ba bomaka mbongo lokume mata, hein? O ba na atumi mbongo ne bomaka mbongo lokume mata lobi to luka mosusu. Baya. Soki oye ko banga te sécurité eza makasi. En tout cas boya ko vivre Kinkole na limité. Ba fille a bien. Ba vrai chéri, ba beau garçon nyonso. Boya bo sepela boza décidé. Ba fille ba bois kama. Nous sommes dans l'espace île d'ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. Na benyi sipena bana baya ko sakana po aba diemba ba jaki toko kana nenga système ga toujours. Bana Kisasa ovandi wapi oza na Malueka oza wapi partout espace eza munene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya munene obetaka muziki ya bien yaka na île d'ambiance oya ko betango mingi tozobenga bato oyo baza na ba anniversaire ba fête ya mariage tala espace ya munene Kinkole ekiti na limité ba numéro na biso ya awa ya île d'ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct o na yambio ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e mire industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limeto okokute na re wana papa memanga na île d'ambiance. Merci beaucoup ba oyo tubalela ambiance agogo.
Merci bana nyos tu la grande découverte. Merci vraiment d'abord oh tout ba messana ko na toujours Efrador. Mona na bino o ya kosela bino toujours musala donc ba dernier to obo mona ki ngati parce que nazaki na matanga na ko fela ki o ya nga papa donc merci na ba o tout ba soutenir ki nga de lo et de près. Merci ba ndeko nyos tu o ba sala ki o ke le lo ngai nazala opé nazala le lo donc sans oublier on peut ça ba merci vraiment mingi la maman na nga na Dash José Mavon Masananga Munganga Moto Pamba donc Daniel Boumanga boza tellement belé ban Europe mobima merci vraiment bana Congo central na mona kibino isala kinga vraiment bien lelo masoni o Efrador aye kusulo na bino lelo Pamba te na lekaka TV Pamba te soki na lekina TV seki na yena maye o esengi bino bolanda bibo susula na minute o masolo ozo suluma na mboka na biso ya Congo Pamba te ne sabino ebongo za Pamba te ndako o ya marabatu za ndako toucher ma pamboli ndako o epesaka ezwaka pe donc le bogo zo pesa on peut le bogo ezwaka lelo na sanga mo côté na zana ndeko na nga azamo na ndako déjà boyebi moi ndako to mesala déjà ko zala na embula na mbula donc ye ayaka na toujours na bevitesa tout pesa ke ndeko na nga moko do na se présenter na kombo te so ka poussa mbe pembende na tanga kombo donc mwana mboka de Bruno Efrador star du moment. Premièrement mes condoléances. Merci donc, vraiment mon frère. Tous ensemble un moment difficile au Pasaki et voilà que Nzambe apesaka Nzambe azui. Trop de courage à toi Efrador. Efrador toujours ngala bino 100% bosolo toujours sur internet nazongi les gens musala nga donc bozala calme leçon à prendre les alliés donc moi mboka kitsango to rovana to solo masolo ya merci beaucoup amoni ba aspect vandi bwendenge nini mwana mboka aspect fandi kaka comme d'habitude ndenge na lobaka ata ozana mituko ata ozana ba immeuble mais soki Nzambe mopesi na pema tongo tipo kwa lobi lelo na botoli yo oko résister te donc Nzambe ndazo sala boye à travers liloba na Nzambe et puis à travers son serviteur prophète Konde Paul Dominique yango nde toza fort maman Biti maman ya bane belé sans oublier aussi le grand Wenge bana Wenge nestuna kinga bana pesi bino mbote de Bruno boni masolo ya groupe ouais na basanga santé na europé santé nanga premièrement tout va bien na ngolo Nzambe donc mopesi na pema mopesi na kimia azo mériter lokumu masanjoli po yende asimbi nyonso na mokili oyo ata bato ya satana Nzambe apamolaka bango. Et voilà que biso pe bana Nzambe toza bien et masolo pe ya groupe nyo sezo évoluer très bien tozo préparer kaka biloko ya sika oyo ba abonné nyonso ya la grande découverte ba kozala de cité ba ko sepela d'ici oui de Bruno kanda moto Pamba aiza action vérité toujours tozo beta toujours pembe yo mo yebinga ke na zongeli makambo ya vérité na ngai tu na benyo poto solo la masolo ya mboka ouais masolo ya mboka de Bruno boni basongo nono ya groupe na bino bokomi na niveau nini ouais groupe na biso toza na ba pièce ya sika oyo ezoleka toujours comme d'habitude et nyonso ezo passer dans les bons voilà mais biki c'est ya bino mais na minute overma actualité ni vraiment que bino bobombeli ba fanatique na bino ya président ba fanatique ni bobombeli bango bon actualité ça que kaka basé ya francophonie non t'es pas rapport ya groupe na bino francophonie to ko tele biso par rapport ya groupe na bino par rapport bon par rapport ya groupe na biso eza kaka pièce ya sika oyo ezoleka ya Motema Likundu oyo tozo jouer biso nyonso eza uniforme ya kopesa éducation na batoyo basalaka mabe et puis babombani na sima ya église bazo kosaki baza ba bon serviteur nzoka bazo servi Nzambe na ndenge ya malonga te po soko tali lelo muto akola mukaka na tongo pour Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a parlé donc Nzambe lobelaka bino bo biso ba lobela biso te pour la vraiment na yebaka te et même soko tali biso na ba voisin na ba église na tongo moi na ba mayele ezala ka lisusu te
pour azomona mwana azomona que Dieu m'a montré. non, c'est pas possible. Fatih Beto faut changer makambo. Comment église eko sambela du lundi au dimanche? Moi qui suis bien awa jamais na ko le loko ceux qui le lo batie que okom ozwa moi engagement mo belo ni ko sa ne l'église. Bon pour nanga eloko na ko sala liboso eza ya kotika mabe ko sala malamu. Mabe ko sala malamu. Et puis ko pesa amour comme les premiers commandements de tous les commandements de Dieu parce que bolingo eza mobeko yo ezo résumé mibeko nyonso na mokili et puis na Bible. Voilà ndo omoni ke bolingo eleki nyonso. Même quand j'entends parler de l'amour, eza amour ya bino ya love ete. Ah bo amour ni ngolo bela biso na. Kasi amour de Dieu, amour du prochain. Eza ya bino bozo yembaka te. Donc bolingo eleki nyonso po bolingo nde sali ke lelo univers et gagner la paix avec les êtres vivants, nyonso 4 êtres vivants, nyamambi sindeke moto tozala na bolingo. Neti nga lelo tango baokata ngombe mutu ekomi kopesa nga mawa. Tango bazokata ngulu mutu na kapela mwana zolela po bolingo ekomi tina ba etre nyonso. Akwa bo mwana wano ya zobanga kokata soso mutu. Akobanda ndenge nini akoma na niveau ya kokata ya kokidnape moninga na ye mutu. Donc c'est impossible. Yango moni ke bolingo eleki nyonso efrador et puis vraiment nazo remercier Nzambe makasi po na message oyo apesi biso lelo oyo ke nga mutu oyo na mwana zamba me na kumi na niveau ya koyokela mboloko mawa. Vraiment ce n'est pas facile. Lelo soki na landi bien na baibonso oyo lobeli biso mingi ovandisi likambo ya bolingo. Et vous appelez beaucoup malamu ya biso tout développer loko babengi non bolingo parce que na kati ya la grande découverte to solo la mingi na bandiko bazolanda biso partout bazaka na bezo pe baeba na bandiko ope bazana kati les autres teli bolingo na monde na bino ya théâtre na monde na bino ya théâtre est-ce que bolingo wana yango zo dominer to bolingo wana ezati ouais bolingo ezali efrador nga artiste Inos de Brino Kanda Kanda nako loba bolingo ezate bolingo ezala te na ndenge nini ezate na ndenge ndenge yo lobeli bolingo ezate pourquoi parce que même congolais azo prétendre kolobaki alingi moninga na ye congolais mais azo yebisa ye omoni kende na limete na île d'ambiance bazozo abatu na mosala mais koyebisa batu te. Est-ce que bolingo ezali to ezali wana na yebite parce que nga batuna nga motuna te ngani na voilà yango ndo omoni ke même ti lelo mutu pa fula yo na théâtre il faut alobaki ndenge nazo fula yo boy yo faut salanga boy. Donc ce sont des réalités oyo ke Nzambe kaka yebi mais sinon d'une part ou d'une autre batu pe balingani ka na cadre ya société na biso culturelle o tobengi cinématographique et puis kaka na kati nango pe batu bayinani pour la société nyonso ba oyo balingana na bazali o pe baboyanaka bazali lelo za okazo malamu to yambi moko ba oyo to mona ki na ba conférence esalemaki na ba académie des beaux-arts esalemaki na ba jardin botanique to mona ki obana ki représenter nani président na biso eyenga na cadre ya groupe na bino les appels ba ko malamu poto ba vérité et point na yo lelo ndenge olobi mama bolingo aske na ndenge bozali wana nani azokamba bino na lisanga na bino ya théâtre wana na lisanga na bino présent actuel azan ou azokamba bino batu o bozana kini wana lisanga ya ba artiste et comédien oyo to bengi association nationale des artistes du théâtre et cinématographique eza président Masumu oyo nazo pesa bambote belé président Masumu de Brende aza président ya ba artiste nyonso ya Congo ANTPC ndenge to bengaka na sigle donc eza kaka ye par rapport ya ba rimero yebimaki o président Saïsa ya remplacer non président Saïsa ya za
président ya Tosungana et Nous Vivons oyo eza moko kati na ANTPC mais aza président ya tous les comédiens parce que il y a des artistes oyo baza membre ya Nous Vivons mais baza na kati ya NTPC donc aza membre ya Nous Vivons aza en même temps membre ya NTPC mais il y a des autres oyo baza ba membre ya Nous Vivons mais baza na kati ya NTPC parce que une fois artiste et comédien c'est que za membre ya NTPC. Parce que pour une différence c'est ça entre ya Nous Vivons na ozolo bela biso on a différence c'est quoi ça nesi ya nini wana vraiment parce que bato bazolo na biso ba comprendre pe non. Bon différence c'est ça que Nous Vivons eza neti ngana yo e frado to sangani to sala mo eloko moko boye na kati ya la grande découverte. Donc la grande découverte aza maman mais ngana yo to sali moi qui moi structure na biso moko privé yango ndo omoni ke structure wana ezalaka mingi basée na France na Belgique yango ndo omoni ezalaka na ba Europe wana na Europe et président Saïsaï akendaki kuna mais ANTPC ozala na Europe ozala na Kin ozala na président Masungu de Brende. Quand on a sarabino vraiment tu as sur la PMI parce que tous les ans ngabi ya nikozala ye Bruno Kanda lelo toyoki pe tozomona na bino bamisusu basala bambeto ya hôpital bamisusu batu kozala problème na justice bamisusu bayokanaka te. Mais biso nyonso tout tozali bana ya Congo tozobunda na ba Ivoirien te tozobunda na ba Brazzaville te tozobunda na biso na monde mususu ni monde lelo ndenge ozotala makambo ndenge ezokendele ndenge ba polémique parce que yo olobi vraiment lokoza ya motuye yango ememi biso to soulever nyonso tout oyo eza amour lelo na ndenge ezotala ozaleki oyo oyo okuti ba yaya na musala wana okuti ba papa na musala wana okuti ba ndeko ebele na musala wana eza pe na ba oyo bayena sima na yo baza ebele mais lelo ndenge ozotela musala wana ndenge ezokina entre ba yaya oyo okuti bazobomana réaction ezalaka wana nini atake leki conseil nokopesa na bango omoni ntango ozoloba bazobomana eza neti on dirait bazozwa bambeli bazotuba na ku mais bazobomana verbalement ba haine ba nini mais ce ne sont que des ennuis oyo mutu soki boswani na ye lelo oyebisi ye ngana yo tokotala mutu wana 2 jours après akufi bakoloba nini yo mutu obomi or que peut-être eza yo te eza peut-être une maladie dans la mort eza système moko automatique mais na kati na biso toko boya te liwe ezali bato yo bazokufa ka na ba wenza monga fula ba mombele kuna soki toyebaki bango nde tolingai toloba muto ya bando teka mabaya wa kufika boy mokano ya nzambo ikokisami mais yo nanga tozana pe matokumisa yawe mais une fois ba artiste bazokufa vi ke toza bato a TV toleki bato nyonso na kokufa te mais vi ke toza bato baza ba influenceur yango ndo ozomona ke baliwa na biso ka nde koma populaire ba comédien bazosila ba artiste bazokufa mais biso pe en réalité tozokufa mais na ba côté mususu ezokufa nyonso wana nga na kolobeza mokano ya yawe et puis pour nanga na ko reprocher kaka ba discours ya haine entre biso ba artiste parce que culture etombolaka mboka kaka ndenge ozomona lelo na ba États-Unis à travers tous les pays du monde à travers culture na bango ba komi na ba niveau moko ya likolo pourquoi pas biso pe na Congolobi na cinéma to mata niveau international na musique to mata to ko malikolo yango zomona ba oyo baza ba ignorant batikali kaka na koyinana kotongana ya salaki boye ko bwakela na ba malade ba mbasu ba pese mais nzoka au même temps baninga bazo évoluer mais biso soki toza mayele normalement
nga itoke Inos de Bruno Kandakanda artiste et comédien na kosenga réconciliation na ba oyo nyonso bakabwanaki et puis na kosenga bolingo ezonga kati na mabota nyonso oyo ekabwanaki po à travers bolingo wana nde kosala ke moyo kanisela moninga na yo mabezate bozonga toujours comme d'habitude et puis bo démarrer makambo ya sika to sala histoire po Congo ekenda liboso. Mwana mboka bato bala na biso ba comprendre bien na ndenge so mimela bango parce que biso vraiment mingi to lobaka mingi bosolo mingi vraiment to vanda vraiment na liboko likambo parce que za TV oyo batibele balanda kango batibele balanda na bokebi banso nyoso to na ba ibanso lobi ba oyo bala na biso ba comprendre yo lobi entre bino ko bumana ezalaka vraiment te opesi biso mo ba détail. Mais le lot oyoka bande comme sous bazala bambete hôpital bande comme sous bazo sala baninga mususu mal à l'aise dans le monde du théâtre qui a tout travaillé le groupe Moroté mais toyoka na kati ngalo pe to jouer un rôle Moroté mais toyoka na kati ngalo tout ça président Moroté mais toyoka na kati le tout moment na bino moi ba différence ya baka parce que ça question vraiment balbaki na échappant on na tuna le beaucoup na baka nes na king ka etel bazali na ka etel bazali pour na nini ba différence ya bon. OK likambo ya baka ezaka ndenge na uti koloba na yo et pour na domaine nyonso ya vie même Bible et komeli biso elobi mibale bato mibale bakoko tambola te sanano bayokana yango ndo omoni tina art eza pe bongo na classe eza pe bongo na quartier eza pe bongo bato mibale bakoko tambola te sans encore mais pour na biso etoke ba artiste likambo ya baka ya tel oka ya tel ezouta par rapport na oyo bazali na oyo bakoleli bamusu babandi carrière place moko bamusu pe bauti bipai na bipai bakutani na tournage ndenge nga lelo nazokutana na ba ene nyonso et puis na ba collègue nyonso oyo tozokutana na bango soki esimbani ke to partager ba contact où est le mal où est la valise voilà soki pe esimbi ke to beta na ba kara où est le mal où est la valise. Donc, il y a un monde qui on trouve kango normal, mais ce qui est vrai est que l'artiste est basé à la conscience na mosala na biso. Pour biso toza ba éducateur de masse. Une fois toza ko afficher ba rockine na biso devant tout le monde. Parce que exemple nini tokopesa na public wana exemple nini tokopesa na bafane na biso c'est que bango pe na tour na bango bakabwana bakoma na se séparer eza biete et yango ndo omoni que ngai toke jeune leader naza na besoin bolingo wana ezonga inissons nous travailleurs pour le pays. Donc bayene ba oyo nyonso bazalaki na séparation bozonga pour banani na banani oyo yebaki déjà banani ona banani wana yo mona ki bazalaki no mo ba séparation ndenge yo moni la kaka parce que tout ça to ba kinwa nyonso le kaka zo yo ko bumba ba to balanda biso zo ba tiba commentaire mo ke ba ojuger bon neti maman na biso Irsil Peshanga oyo aza na Nigeria na minitio na yoka kike yena batu musu bayoka na te na kini awa mais oyoka ki nes na banane bayoka na kati vraiment te eza te ke na yebi ba détail nyonso wana soki otali maman na biso maman Gabriel ayoka na te na ba mosusu donc tout cela eza na cité ba réconciliation de kosala ki tozonga dans les bons artistes nyonso babanda ko travailler et cinéma na biso pe un jour ndenge batu ba négliger kango batu amaboke batu théâtre lobi to parvenir ko pesa ba message pe ko pesa les meilleurs OK le rappel balobango mingi maboke pour la nini te kaka bako zape na mwa eloko mo batsa bino ka batema maboke wana toke na bango wapi bon bato amaboke eza par rapport ya rythme oyo ba memela kakala
pour nga naza un leader naza muto ya memi changement il pose na kati ya maboke ouais na kati ya maboke ndenge ba mesana ko bien ndenge ba mesana te na kati ya maboke oui naza na kati ya maboke oyo to bengi théâtre ou cinéma mais or que en réalité awa na Congo théâtre ezate on fait le cinéma partout dans le monde. Théâtre est pour battre différence entre le théâtre et le cinéma. Le théâtre est une exposition d'une œuvre dramatique devant un public. Donc sans caméra, sans radio, sans micro. Moutoiseau presté devant un public naïe. Or que cinéma une fois caméra côté. Donc il comme automatiquement cinéma pour bozo filmer. Donc et comme il filme quoi yangondo moni lelo bana ni groupe nani balobaka ke bango baleka na TVT ba presta kaka c'est que bango ba groupe théâtral donc on n'a pas besoin de télévision ou de caméras mais cinématographique là automatiquement il y a la présence d'une caméra ou des réalisateurs na ba élément mususu ou na salle moko boy yangondo moni bater mewana ekenda mabeo bato a maboke bato a théâtre bato a boy or que eza lelo biso eto que des personnes scientifiques tondimi tokota monde yango ya art po tozana message moko lelo par exemple makambo ya kini bopeto ya gouverneur son excellence Jacques Bilambaka ngana na ba œuvre nanga na koma déjà na proposa pour na kini bopeto ok ceux qui n'akutani na son excellence les mais na réserver émission boto sala na yo par rapport ya ba besoin na yo ba proposition na yo le revenu au kosa na kin parce que tout ça l'année 2023 tout ce qui ne peut année ya ba monami peut-être na kati na yo au kosa ne logo pe o kosunga mboka mais to bongisa émission spéciale pour tout le belaka yango to kolobelango merci beaucoup et koza kuto opportunité ya ko lancer message à travers chef de l'état Fatima batu nyonso donc toza bato amayele pour une fois mutoazo sekisayo azo pesa o sourire ozalaki na stress ozalaki na kanda alongoli yo ba mawawana donc c'est une personne à féliciter en fait mais ceux qui les bato bazozo ngo maboki ndenge ba message na Congo c'est pas bien hein? Mais sinon c'est notre boulot hein? mon boulot toujours depuis le kanda mon président Steve Mbui Horizon 23 moninga ya maître et aller na idambia c'est donc Horizon 23 donc biso tout à nous na 2023 biso tout na sima ya Horizon 23 na près na sima ya président Steve Mbui lelo na pesa yo chance lelo monde momba emona yo na pesa yo chance wana muto apesa nga chance monde mobimbe monanga eza premièrement nzambe ya liloba alpha omega po na sepelaka quadra corps alobi nzambe tango mususu ana forme ya moto pourtant nzambe azo créer univers alobi créons l'homme à notre image c'est que ye moko pe aza homme et ndio monike à part nzambe muto akoko pesa chance ya moninga te mais moninga akoko zala nde canal na yo po okoma na place oyo okomi mais moninga akoko pesa chance te po chance eloko pamba chance eloko pamba nani amema yo na nzela parce que na bongo pe motuna na ngai nani azwa yo asimba yo na loboko pe alakisa yo na nzela ya nzambe wana nzambe aleki à travers moto parce que moto abongaka na nsima moto nani oyo amonisa yo pe apesa yo espace afavorize pe le mokili bayeba depuis no kanda suze ya inosbi donc so bamuna inosbi nani vraiment atal so banzela wana eza Montréal Gaylor c'est pour ça mon vieux oyo na respectaka mingi vraiment ye azwanga na ndako ti atalisinga art atalisinga lobi petit nanga ndenge ozosala théâtre awa okotini na groupe moko yebaki ya toujours de nzela na domaine ya vie nzela ya nzambe na nzela ya satana mais nyonso ekodépendre na oyo yo poni
soki oponi ya nzambe yo kaka soki oponi ya satana yo kaka nga natalaki ke na nzambe oyo naza nango ya liloba c'est possible ke nasala baimpacte ya minene na monde entier yango nde esalaki nakoma na niveau ya kokota na TV liboso ya caméra et puis lelo nazali oyo naza dans Montréal Gaylor c'est pour ça. Donc tout voilà l'épisode d'abord comprendre qu'il y a déjà qui a tourné déjà qui est déjà dans souka. Message ni oko lancé na ba leader ni surtout pe na ba groupe ni surtout o basalaka a na terme oyo soulever na bolingo ni surtout taka biso tozali ba chrétien ngolo bozali chrétien message ni ya bolingo oko lancé na batu parce que TV zango déjà tout déjà qui est déjà na souka message ni oko lancé na ba oyo surtout o balandaka yo ba o balinga ko ba fanatique no surtout baza partout dans le monde entier que monsieur c'est nous sommes en Italie marabout solo na internet que message oko lancé parce que ils a message o ils a message mo franc ya bolingo wa message nanga premièrement isa tolingana et vraiment nga soki batu baza ko bunda pour la paix lelo na Congo j'ai fait partie ya batu wana oyo baza ko bunda pona kimie kota na kati ya mboka pourquoi pas dans l'est du pays pourquoi pas na République démocratique du Congo nyonso bo kimia ekota pourquoi pas na ba famille na biso po boko bundela kimia ya mboka mobimba mais soki yo na famille na kimia ezate à quoi ça sert soki ozota la même lelo ba makambo ezoleka na mboka ezosala nga pasi mais vu que naza na moyen mosusu te ya ko réagir mais moyen na ngai ezali kaka kopesa parole donc totia kimia kaka ndenge bana mai balobaka tia na se boma moto donc yango nde kosala ke lobi pe tango kimia kokota yo kozala en bonne santé okozala na moyen ya koluka okozala na moyen ya kotambola librement comme tu veux et voilà que la paix règne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans notre secteur du théâtre kimia ekota et pourquoi pas na ba famille na mabota bino nyonso kimia ezala na bino et na éviter voilà quoi debout le bon mana Adam ça déjà ya kobonga donc yo yebi c'est senti tala na caméra na caméra yango ezotala biso donc ba tu peux voir tala biso jeune biso tu na jimo butu salaka babe on Paul makanisi vrai makanisi Paul oya soso te Paul vrai non to bete mon soso vrai question réponse ko réfléchir et belé te peut c'est réponse c'est ngana muto na sala calcul mental na 6e primaire c'est au tout dans le bouquet non à moment direct pour na zalaka na souci et puis na kanda ya ex nanga ya 6e primaire aboyanga donc première déception nanga ya bolingo ezalaka na 6e primaire wa place banama mabulingo choc ya bolingo donc moi si oyo nga na pesi motema mabanjoli kundu makolo na mutu aboyanga na 6e primaire pour alanda master oyo azalaki na stylo ya 4 mitu 4 couleurs ba stylo wana au fini bimi couleur aboyanga kaka boy bomana c'est senti OK déjà voilà entre président Eyenga na président Esobe Shone Zapana oza la président na yo président Yenga po yenda botinga mais président Esobe po azako konanga parce que na babio sala choix abati ba président babio sala choix parce que des présidents ba dirigeant mboka te c'est la ram tout moko dirigeant mboka
Trop ça la choix. C'est qui n'a pas nous azo diriger nga. Azo diriger nani. Président yenga. Entre Mamé Pela. Na vie de loin. Nena Zarbouliou. Mamé Pelaza sœur nanga ya église, mona ya prophète Conde Paul Dominique et puis président vie de loin aza vie nanga moteur nanga moto nanga don alingi bango mibale. Te babi pona moko. Bango mibale wana na moko. Nazangi choix. Te choix là. Nazangi choix vraiment. Bino moko bolanda. Ouais. Entre président Massoum, na président Saïsaï. Babite na bango mibale na ba pona moko ma président ya mamunyo surtout. O ça était maman a. Et pas no pona nana. Bon. Nga naza mona liloba na telemelaka bakonzi te nakopona oyo aza na pouvoir mais nalingi président Sai makasi nalingi pe président moko soki na choix ya moko net na minute ovi que président Masumu azali naza na ta ya ko opposer yete po mona nzambe asala ko opposition te président Masumu entre Musée Kindingu yepe comédien Musée Kindingu. Te yé comédien. Tozo Kende. Entre Musée Kindingu. Nalité à Kanda. Nen ou asala msala na bien. Musée Kindingu, c'est un frère oyo na sepelaka na ye parce que lelo a commune place yo azali mais Musée Kindingu naza na Kanda na ye na eloko moko. Lelo osuni. Abotolanga biloko oyo tosalaki carnaval ya Ferregola biso nyonso mais ye lelo akomi na volant menga nazotambola na boîte donc naza na Kanda Musée Kindingu siko na bango mibale ite ya Kanda na Musée Kindingu bango mibale lité ya Kanda c'est warrior et surtout que c'est un artiste oyo bien que ata akomi lelo porte-parole ya bato mais c'est un artiste très talentueux onga moko naza fan na ye voilà parce que entre bami balé pour na moko ou peut se ba détail ya Kindingu ou peut se ba détail ya était à Kanda parce que ça la choix ya moko réalité ya Kanda était à Kanda très bien entre Sila na Irsil Pechanga na salam sala ni bien si la bisalo maman na biso bon travail à toi et Irsil Pechanga mutu black line oyo azomema cinéma na biso na niveau international musala kitoko donc pona bango mibale nazalaka kutu na choix te na ye ba biso la choix moko to tikela que moko to tikela que dafo na moko OK tikali mibale faut ça la choix na yo bon soki na sali choix ya moko eza pona yo te pona eza pona bato bazolanda biso pona bato bazolanda biso eza ba biloko utili bande zoya OK pona biso nyonso pona bato nyonso bazolanda biso viki ngape nazalaka na vision un jour na mema cinéma na biso na niveau ya likolo na kopona black line groupe nini oyo et ça la fierté na minute oyo na fait la Kinshasa peu partout dans le monde oh baza la top de minute oyo bon ba groupe eza ebele babi moko zoni boni ya balongola ki déjà ya bino ba bino bosate eza yo noza wana uchaka bino babi yote OK Sinark TV ya président Caleb et puis na ba groupe mususu ya président Videlo ya moko babi moko sans souci do ba groupe eza ebele te babi soko pona ka moko ya moko on a trop fan ya Sinark entre basta o baza ya TikTok entre Jean Maou na Ben ado sala choix na yo bango mibale oyebi ke baza bakuluna ndenge nini na mopuboye voilà j'ai mis Maungo je suis trop fan de toi et Ben Citron babenga ye autrement dit Citron donc naza fan na ye nazanga choix mais par rapport à TikTok na kopona kaka bango mibale te moko o ba figuraki pe na clip ya moto nanga Samarino sa bisala ka ndi choix ya moko ba na kopona Ben pona na mwasi ya Ben ya ex ya Ben kaka nene sa bino
to banda rappel to komba rappel déjà na suka donc TV sango na mo déjà kuna na machine ingénieur nanga déjà tout le temps mutasimba machine na tika machine na défaut donc moi na mboka solo donc moto pamba autrement dit ingénieur Yannick Soumou le grand réalisateur maboko électrique Yannick Soumou yango nalobaka chaque fois biso na oso tozo sa la fierté awa il faut topesa ba Yannick Soumou merci bango ba ingénieur luté bango ba sala ka biso toza rien non toza ka ba na biso kaka ba lekinzela mais ba kolo masole za bango bato asima caméra. Donc je suis tellement ravi que vous soyez là pour me suivre. C'est votre artiste, je suis comédien, analyste environnemental, écologiste et étudiant à l'université de Kinshasa. Donc nazan a plaisir ya makasi ya koyamba mana public nyonso ya Kinshasa ya monde entier ya Congo et puis na ba fan nyonso ya Molodo et leader les tigres pour à travers Yembe Lelo Naza. Donc yango na kosenga ba oyo nyonso bazana besoin ba soutenir artiste Inos de Brino bo hésiter te koya ko soutenir nga ko rejoindre nga po nazawana po na bino. Nous avons beaucoup de potentialités, de ressources à vous donner comme des produits, des messages, mais tant que toza na ba espace c'était toza na ba soutien te tokopé sa ngonde yini bo soutenir jeune oyo bo soutenir nga plus 243 81 50 16 032 ou 099 69 32 940 et bamote nanga na maître Guy Badjolour depuis États-Unis, maman Nadège Molato, bébé Tokimungu, honorable Stevie Paka, les presses de Bandalungwa, honorable Almas Sayade bana nyonso ya Funasi Manayo et pourquoi pas la fondation Jean-Bertin Manzango. Donc on est ensemble. Bruno Kandakanda zakile sema makasi ya Milabino de Bruno Kandakanda acteur comédien acteur ozo psala marambu ozo pesa fierté na mboko na bisu na kati pe libanda babi mwana mkabeta rambunda pe bakolo babina ka abanda ki musala na ye bilolo musala pe comme favori mututu azo mona ki azo sala musala na ye. Merci na espace oyo mnena bomoni nga na vanda kana sala ka be mission na espace ki tok oyo idambia se. Merci na bokasi ya patron nanga boss nanga Eric boss nanga Caleb. Merci na ba auto ba mesana ko langa partout dans le monde. Merci na bana wenye sur tout on a mon président Chokoro na mon président vice-président Gérard Lula na mon grand frère propre Bives Singo le motema ya maman Jaël. Donc boza tellement belle au mesana ko langa Efrador plus 243 82 95 77 716 plus 243 82 95 77 716. Facebook nangaza Ephraim Nukulba page nangaza Efrada o toza na posa ko region nanga ba contact nanga ngwana ngala bino to kutene soki tata Nzambe asungi. Ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazo benga 4 coins nyonso ya Kisasa. En tout cas Kinkole ekitina limité 11e ere soki okitina boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion. So bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance. Awa na île d'ambiance tozana biloko nyonso ya kolia. Tobandi na shawarma spécial maboke oya kinkolo wana tozana plat nyonso fumbwa pondu makayabu monganza tozana makemba frite kwanga bakonga pete wana tozana makayabu pembe wabengaka ambassade tozana tacos tozana shawarma tozana boulette nyonso commande nyonso spécial ezali tozana masanga sorte nyonso tozana whisky sorte nyonso vin sorte nyonso obenga ba garçon maka kano ya bien ba bomba mbongo lokume mata
atumbi mbongo na eboma mbongo lokume mata lobi toluka mosusu baya soki oye kobanga te sécurité eza makasi en tout cas boya kovivre kinkole na limité bafi ya bien ba vrai chéri ba beau garçon nyonso boya bo sepela boza décidé bafi ba kama. Nous sommes dans l'espace Île d'Ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. Na bengisi pena bana baya kosakana po abadiemba baja kitoko kana nenga système ga toujours bana kisasa ovandi wapi oza na malweka oza wapi partout espace eza monene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya monene obetaka miziki ya bien yaka na Île d'Ambiance oya kobeta ngo mingi tozobenga bato oyo baza na anniversaire ba fête ya mariage tala espace ya monene kinkole ekiti na limité ba numéro na biso ya awa ya Île d'Ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct na yambio ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e mire industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limeto okokute na re wana papa memanga na Île d'Ambiance merci beaucoup baoyo tubalela Ambiance agogo